Bana Congo, faut qu'on dise maka. Faut qu'on dise maka. Il faut qu'on dise maka. Kofi a mobile. Nandime siko Kofi. Génération. Tiba koka Kofi te. Kofi aza mama na moboli ya tembe. Ti Kofi ako malelo. Abeti ndule pe batu baye. Ya tolongola nanu ke. O akaba kibiye. O asala kiboy. Aza mobali. Asali effort. Batu ba se déplacer na banda kuna bango. Baye concert pe etondi. Soki concert etondi. Et comme Arasiko likambu ya kolobate. Soki biye kabwamaki ou sekamaki te zandene ya kolobate. Vraiment, sincèrement, Kofi oza mobile. Oza mobile. Na aji na yo, Kofi. Aji wana. Te Kofi, ifalaka zara na mwana moko boye. Abima pena nanda kuna ene tifali. Parce que Kofi aza barar race ya ba personne na ba Afrique. Congolais à bongo ti agi na ye makambo ebele bondi netinga nazali na ngana doute ke public eko ya bongo nga oyo na bombaka na mutema na bimisaka yango nazali na doute ke confiance za bato ebele boy. Félicitations à yo. Félicitations à yo. Kofi a mobali. Soki pena biso mibalo bakata biso ngenga. Soki to banoke na ba défi, ti na ba 70 ans. Te wana pena to ba vrai mibali. Défi, oke na défi, ti na 70 ans. Via tondi si ba oyo. Aïe aïe aïe. Félicitations. Bye. Félicitations. Cindy Lecoeur, quand elle était encore à Norsalana, non pas Didi Stone Nike. Tant que nous avons Moussala Didi. Tant que qui chante. On est orchestre Didi. Mon pasteur attend que Fali Azara Boy, il y a Didi Stone. Boy, il y a Badel Pio Morinho, tu habites sur M. Sopi, mon père, par exemple, à Sokola, Kabana, Bafara, Tandeza, la rapport Moussa qui boy Yangwana. Yo mutakanga kyo kache sa kenda ki ana concert lelo yo tingami Cindy Wepwani. Fali pe boy ya Kofi, boy penza ba yembise na kati ya cage. Ila sinya mabe ko yembisa na kati ya upasula. Wana pomni osake mission ngola Cindy. Boy ya liboso kutavan Cindy ko maboy falinde boy ya yemba na kati ya cage. Kindoki ya ba warrior na Fali Ipupa kosilaka jamais. Kofi a beti concert na yi asalisi sold out na yi na ndenge na yi bakomi ono Kofi a beti na sala 7000 places balongoli wana o Cindy ayembi eloko tebi ko bina te Kofi nge bandi na ba réseau balongoli na Kofi nga wana komi ono faire gloire de dinani Kofi a dédicacé faire te Kofi a négligé biso ba gloire dédicacé biso te faire gloire za leki ya Kofi Olomide. Kofi Olomide le kana ba plateau à télévision so témoigner faire gloire ba émission nyonso qui arrive à faire asa fanatique ya faire misiko Kofi asa fanatique ya faire biso za ba fanatique ya faire Kofi a dédicacé faire a dédicacé été et talibinota biso ba golo et talibiso pété pour biso to ko soutenir vie na biso asa la réussite asa légende ya musique na biso. Parce que moto ça la défense la musique congolaise le se faire ils abino te boyi na ba musique za la musique congolaise te boyi na ba musique moko typique ils en adresse te ba musique éphémère ou beta musique ka le sidi allez-y voir sur gotia mbanga ko ba faire na 2025 oyo premier album à faire la misaki nzembo ya meilleur moment
Iso Motema a remixé un Yango cover en 2025, 19 ans après. Les mêmes chansons vont à meilleur moment. Et ça, là, sujet à l'interrogation, l'examen dans l'Institut des Arts, il n'a Kinshasa. Mais ce que vous avez dit, vous non, non, Kofi fa dédicacer Bagola, non. Kofi a tina dédicacer, parce que biso za bakoko na Kofi. Parce que Kofi a papa, a za kulu to affaire. Biso ziko to za ba na affaire, Bagolo. Kofi a za koko na biso ata dédicacer, biso dédicacer, biso devoir na biso za kino Kofi a yemba. Ndenge Kofi a yembi bien. A boaki bien, ba animé bien, ba lati bien, ba sali no so spectacle qui toko lumière, marabutu sali minanenya bien. Et sali biso esengo. Biso Bagolo. Parce que biso Bagolo tout na ba blague té. Concert faut yemba ndenge yemba na studio. Concert faut za événement. Kofi a binesi bourgmestre ya ville. Bino na l'époque na bino boyaka na eboko si ono yende mokolo yenjare na pesa bino plaque. Mais total lelo tant on fait gola ki on a découvrir bino bokangi manga. Kofi suko a binesi moto bino bomona ki spécial. Kofi a binesi na podium. A bini na podium. Au moins teke bino bozo révisser kaka. Bozo yebelska bokindité. Biso Bagolo to a toujours likolo na bino. Donc continuer comme mabino likolo to même mabino ba level au kokate. Yango esengoze pa na biso Bagolo parce que tous abato réussite. ING Arena 100% réussite. Grand Mopao, félicitations légende. Papa ya solo. Bana babele la kagambela didisto. Non. Kofi aza papa, aza vraiment papa. Kofi na ferré. Baza papa mon a félicité. Baza te le roi à l'autre là. Tatouage à moi ne longwe ka po moi na lobi ke papa kufa ba caprice bana yebi na yango te. Po ye pas à la moana, mais ba caprice bana te. Ah grand mon pa obatika ou mele oza légende. 15K. Sold out. Magamutu OK. Soleil wanga non. Performance ouais les makas. Musique inde betangi lobi. Vous sentir hein? Bon moni hein? Ah grand Mopao. Icône, légende. Va danser. Félicitations. Félix Soisé quoi. Au moni, Bolika ko s'approcher pas ya batou par manque de sécurité. Vous avez sécurité hein? Au moni grand Mopao te. Biso Bagolo to aller wana mobondo. Bio au salsa concert pour nous bêta concert na Didas Arena au Bengse Fanjo. Aina gâteau pas 4 devant 10 personnes. Au monde, aux a chef de voter, ba musique exacte et le exact. Ah, grand mon pao, félicitations encore. Félicitations mon pao mon kondi. Aux a vraiment mon pao mon kondi Sarkozy. Musique inde yango wana. Grand mon pao a plus de 1000 chants. Oui, vous satisfaire battu. Ah, mon pao mon kondi. Mon pao mon kondi. Non. En tout cas, Bagoloise, Bakofifi. Big up. Big félicitations. Donc, tout c'est la suko yangiama. Tu éviter, celui où c'est bien, quand on Bagolo, tu rotes sur le même abord de boy. Nous ça m'a busqué dans les. Boy na biso ba conflit inutile. Hein? Bawangila, to boy. Bobeta ba concert ya mutu na bino fanjo. Ba fanatika kulutu to boy. Comment dit conflit bo même la bisona. Yena ba gola bo silika. Ndenge nini conflit na concert na bo kibinote to boy. Faire gola abaki wana za concert na biso. Ba gola to za wana mobondo. Ba gola ba répondre ki massivement appel ya mokonza mboka Hervé Gola bataringi. Bazaki mobondo to boy conflit bo même la biso. Et talibinote ba gola te talibino na nini. Et ça bino pourquoi? To boy ba wangila bo beta masolo na bino. Gola bima na distraction mutu mota tcha na conflit niti oyo kino ba luka conflit verambo na kufere ba beba na te bazale kina kulutu. Faire gola baki to zala mobondo. Concert na biso. Ai ba gola concert na biso to zala mobondo. Samton Golas invisible quand peut na pression bote. Faire le bac très bien on a concert na biso Bagolo to zaki wana mobondo Bagolo va répondre Bagolo ba yena ba t-shirt na bango Bagolo ba yembo bondo boni conflit to boy conflit à route to boy kulutu benda ba fanatique no matoyi e fanjo benda ba wana matoyi ba beta basona bino e tali to boy
confiance na to boy papa frère mo malumba na pesio mbote Samton Koloza invisible grand pote mère venanga Charlie Mwamba na pesio mbote na bisi mbote le sous na Kolozi Yannick Banza Fistas mbuku wa Fistas Tesman Master na pesio mbote to boy te confiance nini bomo mela ba to boy Kofi abeti concerne bien concerne ne sali plein ba gola ba na 4 ba Kofi ba yana 4 concerne kitoko totika Kofi se faire la concerne yi boyo yeso pour Kindoki ba warrior na fali pour pekosilaka jamais Kofi abeti concerne yi asalisi soldat na yi na ndenge na yi ba komi ono Kofi abeti na sala 7000 places ba longoli wana o sinja yembi ele ko tebi ko binate Kofi nge bandi ko bandi na ba réseau balongoli sina kofinga wana komi ono faire gloire de dinani Kofi a dédicacé ferete Kofi a négligé biso ba gloire de dédicacé bisote faire gloire za leki ya Kofi Olomide Kofi Olomide le kana ba plateau à télévision so témoigner faire gloire ba émission nyonso qui arrive à faire asa fanatique ya faire mais siko Kofi asa fanatique ya faire biso za ba fanatique ya faire Kofi a dédicacé faire a dédicacé été et talibinota biso ba gaulois et talibiso pété pour biso to keko soutenir vie na biso à la réussite à sa légende ya musique na biso parce que motozo ça la défense à musique congolaise le se faire ils abino te boyi na ba musique yo la musique congolaise te boyi na ba musique moko typique ils en adresse te ba musique éphémère ou beta musique ka le aussi allez-y voir sur gotia mbanga ko ba faire na 2025 oyo premier album à faire Gola Misaki nzembo ya meilleur moment iso motema a remixé en sali yango cover en 2025 19 ans après les mêmes chansons en meilleur moment et ça la sujet à interrogation examen na institut des arts ina na Kinshasa mais ce que yezolingo yol bana biso ki non Kofi fa dédicacer ba gola non Kofi azana tina ko dédicacer biso za ba koko na Kofi parce que Kofi za papa aza kulu to affaire biso siko to za ba bana affaire ba golo Kofi za koko na biso ata dédicacer biso to devoir na biso za kino Kofi ayemba ndenge Kofi ayembi bien aboaki bien ba animé bien ba lati bien ba sali no so spectacle qui toko lumière makabutu sali minanenya bien et sali biso esengo biso ba golo parce que biso ba golo to na ba blague té concert fo yemba ndenge yemba na studio concert fo za la événement Kofi abinisi bourgmestre ya ville bino na l'époque na bino boyaka na iboko si ono yende mokolo yenjare na pesa bino plaque mais total lelo tant on fait gola ki on to découvrir bino bokangi manga Kofi suka binisi moto bino bomona ki spécial Kofi abinisi na podium abini na podium o mona teke bino bozo revisser kaka bozo yebelska bokindi te biso bagola to a toujours likolo na bino donc continuer ko mema bino likolo to mema bino ba level obo kokate yango esengoze pana biso bagola parce que toza bato a réussite